Parce que vaccin, n'a pas pour un vaccin. N'a pas ça là. Président Mitsaïma Mandel est tapé ici là. Pour un jour mandané aussi là. C'est que l'homme pour la semaine il mentionnera. Oyo motalo na kandia abukaka. Na banga na mutute. Na banga nzambe. Na so banga nzambe. Il y a encore de la du peuple. C'est pas normal. C'est vraiment normal. Attends, il y a des élus du peuple. On va te les mettre en. Et la population est votée qui yo. Si un seul pas, sont à la base na yo. Tout n'a pas aussi na bango zanini. Oyo qui peuple na yo. Après aussi la motion de l'Assemblée nationale. Non, on n'a pas besoin de dire peuple na zongi boy. Mais les députés, la population a dit tant na yé, délai au Kenya urne, au Tchavoua na yé, andimi koki ma population là. Ça ne dérange pas. Président Mitsaïma Mandel est tapé ici là. Pour un jour mandané aussi là. Aujourd'hui, on se rappelle ce qu'on va voir. Merci beaucoup pour la caméra. La policier. Vous êtes habitant de la résidence de Chagari, qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui? La Mougiga na Tango, au comprendre que même quand vous n'avez pas Rolala, na yoki kaka ba masase banzo beta. Na dili na balcon tala na sebwe. Na moni groupe ya batu ba uti côté ya parler du peuple bazo kitaboye. Na ba mapanga na ba nzete na milangi bazo pamba. Heureusement bana lingwana basitenaka toujours Sadam. Bango nyonso bazalaki wana pour combattre bango. Babambani mabanga bamusuku ya lingwana bazoki batekezaki mwa muke après intervention ekoya. Dans l'intervention hier, bagage lacrymogène ebeti tiki ça bapanzani mwa muke bazongi mais bakendaki te. Mwa kimi ekoti muke. Après tofandi 6 minutes en temps aboye pour ya participer banzo kita koleka o bayaki liboso. Nakokitana nde banda kokita donc awe zaki moyen te. Bana lingwa na ntuka katika kikaka te. Basoutenir toujours c'est-à-dire tina suka mabanga banzete bazoki bazotala butu kozoka na bango wana te.
Merci ba policier que ba sali ko pe ko kosala na ye mo pe général kato mondenga ya kikoya aye moi kimi ekotaki na tozaka ndenga na to éviter na mopuse okosenga basala bino baassiste bino na bino pour le moment par le non non ici nous sommes protégés parce que c'est l'immeuble du président Chada. Nous sommes très protégés. Même si c'est un résident à Awa, nous avons un problème peut-être parce que sécurité zali. Bako non to zalana bangawa sécurité zali. Na bako baba bisani sécurité zali. Et là on ensenga va remporter ici la boutique pour éviter. Ni négocier mana boutique, ni négocier mana 4 heures, ni négocier mana 5 heures. Donc ils ont risqué ba disa ba misisa otola la peine immeuble été. Parce que tu as évité ni négocier la malice. Voilà. Les mêmes nuits. Nazomona. Bakonzi bakomi ko kima. Fulu na pepe ndenge zaroya. Bazo kima, bazo kota na ndaka bakonji. Bazo kima bakonji bakomi ko kima kotika na mituka na bango. Babose na bandako na bango. Po peuple a déclaré bango po bango ndi batambusaka peuple. Na bisi nzambe na lola. Kolo olakisinga po telikambo oyo. Esala mate na pesa message oyo. Soki bakotosa. Tosangana tobondela pona mboka. Bozui pe église bokangi. Nzokande église mutezo maîtriser puissance oyo. Diable a aye nango na nzela pandémie pona konyoko la peuple. Po diable a profiter de lokonyo so nzamba sali na sima na yango. Po amema nzela ya ko sacrifier peuple na Nzambe. Peuple de Dieu bato na Nzambe. Ce qu'on a dit, Seigneur, pourquoi on permet de likambo oyo olakisanga yango nzamba ebisingai likambo oyo yango wana ezoko se préparer pour te e na mboka na Congo boko ko maîtriser yango te na bitoko bondela siko ndenge nini pona basali na yo basali bazala ko panzana nzamba zo ebisangai pesa message oyo et pe ba konza mboka uta na numéro 1 mboka pe ba konjinyoso baye ba kozo ba mesure lo lenge ndenge nini basengeli ba libérer église banda ko sambela ba libérer peuple abanda ko luka na ba méthode nyoso ba kozo ba mesure ni tete boko se tomber na makambo na dakisio oyo bakomi bosa na bazali bakonzi bako kimba bako ko supporter va wana te tempête wana te yebisa bango pe bosangisa basala nzambe ndenge na bisaki bino bobondela pona mboka ezali sous Covid-19 te mais koti na molili na kati et koti na molili na kati molili yo mutako souffraka toujours za peuple pour afande sika moko yaza lokola bana soso esengeli balia baliaka kolia na bango eza mikolo nyonso ndenge bazo panzana bazo lia nde bazo vivre ayebsinga pesa message oyo ngai nzambe no natindi yo pesa message oyo oyo azali nzambe ya Abraham azali nzambe ya Isaac azali nzambe ya Jacob ye wana pa azali nzambe na yo prophète lui pesa message oyo na kata mboka ezala va oyo ezoya bako maîtriser yango te bakonzi bakomi bosela bakengelaka bango na basoda na bagarde corps bakomi bosela mapangu na bango peuple akoya akoponela ye akopona oyo aye mokonzi akopona oyo aye bakonzi na lingi esala mabongo te yango na lakisi yo bobondela siko na bito kobondela ba pasteur bazako panzana ba levite bazako panzana église balingi ko libérer ngo te pandémie ekoti molili covid ekoti molili molili ya makasi molili wana moto mabezo lingi pela mais lokola nzamba alekisi makomezo ba tous se révéler et condamner tokobenga basala nzambe ndenge nini bazaka basala nzambe na Jérusalem na Jérusalem ne place akutaka basali ya nzambe Jérusalem ezoko lakisa église bakonza mboka bobenga basali ya nzambe bosangisa basala nzambe babondela pona mboka ba docteur bino bozaki docteur Muyembe puis ba docteur nyonso ministère de la santé ba organisme nyonso OMS
ceux qui Médecins Sans Frontières, tous les organismes, Oetali Makambo ya santé. Boyeba, Nzambe nda azali maître suprême na nyonso. Et le kobino boko kité, obozo ka solution dango, Nzambe azali capable ya kolongola na prière. Pour maladie nyonso et outa pas na Nzambe za etumbu dès le début on Nzambe pesa ki epa ya dan. Tango abuka ki mobeko na jardin d'Eden. Nyonso yaki mbala moko. Na kufa na maladie. Siko na rebi sabino na ngalo na sagesse muke on Nzambe pesa ngai. Boyi pe kufa za virus. Nana zana likokia kolongola virus aliwa. Personne. Ce que za mbongo, oye zana likokia kolongola virus aliwa. Na bi mingi fo bala muka. Fo batebeli bazana mbongo na mboka oyo ko sakana te. Na bi nga libanda te na mboka oyo. Ba kosomba liwa. Ndenge moko pe pandémie oyo ya COVID-19. Tokende ko se tomber na pandémie oyo bo simba message ya COVID-19. Lokola malaria. Et kotika la ka bongo libela. Bo simba message o ceux qui bo pesi Nzambe te. Na mo sakol na pesa message. O Nzambe pesi ba sangisa basala Nzambe to prier. Pour Nzambe à l'exception de la délivrance. Il y a une école de délivrance. Avec au Kangola. Bana Israël na des chroniques 20. Tango roi Josaphat. Avec au Nzambe. Na bana Israël. Balele pa ina Nzambe, baza coupable. Baleli mabe na bango, Nzambe ke la bango mawa. Nzamba kitisaki nguya na ye, babe kolonga banguna na bango. Tuza na guerre. Guerre na biso pandémie o ya COVID-19. Ezo matakaka. Mingi bazo sepela pota bazo sala ba recherche na mbongo ezo bimate. Gouvernement zo misa mbongo. Bazo za mbongo tia na ba poche. Bazo kende ko tonga, bazo ko sa besoin na po entreta na foule. Peuple azo kufa. Banda bo fani bango na bandako ni ko pesa tele ko kolia bazo lia ndenge ni ba komitu bazo lia ndenge ni bazo vivre ndenge nini ba marché so bokanga bazo vivre ndenge ni tomi tunaka Nzambe mutache bino wana libosi zali Nzambe na se ezali justice na biso tu ezotamona na mobeko Nzambe so ki pe ba justice na biso nyoso basambisa kezana na mobeko Nzambe bazo kango na Bible. Ce qui veut que Nzambe te, justice o Nzambe te, ndenge moko pe, bozo to sa pete, justice o yase. Église c'est na force ya kolonga pandémie oyo. Docteur Muyembe, ministère de la santé, organisme nyoso, ce qui veut quitter, botike la église. Et c'est la révélation à la COVID-19 dès le début. Nzela mosakol bozomona. Akope sa message, ndenge pe ba chercher bazo sa recherche pour na kisi nango. Akope sa révélation ndenge mboke kokota na délivrance toko se tomber le malaria comme ba vaccin bazo aka ba vaccin na boko pesa na vaccin na banzala non tebi vaccin wana te matière ni basala yango nde yango basiatique bazo linga bato wa bimisi mbongo ebele baba de faux bazala ngambu oyo bazi wana bato monde des ténèbres ba représenter à ceux qui banani ya Lucifer ba kolinga sala mota ba pesa vaccin pour sacrifier sala mamakas o bango balinga ki na mboka Congo ba mona penda bibembe vala to sepeli pour monde des ténèbres ya Lucifer et so makas na mokilo assez non on se moque pas de Dieu c'est que l'homme aura semé il mentionnera oyo motalo na kandia abukaka mboka oyo ezali mboka ya Nzambe Congo na biso na kise ko simba lisute na ba science ko simba lisute il y a un temps pour tout. Ecclésias 3 verset 1 Kitati Nasuka. Il y a un temps pour tout. Ceux qui auparavant ils avaient atteint à Bakis, Bokoti, Mezo, Bosi, Congo, Bo sacrifier, peuple congolais, Bo masquer Bango. Maintenant, saison à saison, et c'est la Nzambe, Aïba Kanako résister prophète Nayango. Na saison Oyo, Nzamba résister au Bozo Mona. Ainsi dit l'Éternel, oracle de l'Éternel. Bosala Mbangu no Kibo Lukandenge Nini. Esengeli bozoma ma kanisima yele ya ko libérer peuple atene ba kwemo ko ya ko tirer ba limite ni tété boko supporter masiwanate boko maîtriser masiwanate ainsi dit l'Éternel oracle de l'Éternel boko luka basante bo bondela siko basala nzambe ba église bokanga boko zobango wap ba bondela ndenge nini nazo continuer ko pesa message tozo kende na mama oyo bokomona arc-en-ciel ekobimaka
même toza na elanga tokoti na saison chaise nzambe abongwani te na tango Elia akangaki likolo na tango mbula oyo mutu akokanga likolo te tango Eli pendant 3 ans et 6 mois tango Elia nzambe apesi nzela kene fungula likolo akene ko fungula likolo na moma nini na moma ya saison chaise nelanga oyo mbula konoka te mais na nzela ya révélation ya mosakoli Elia nzambe afungula likolo mbula enoka na saison chaise nebisa kibino ba prophète simo kimbanga leka plaisir basala nzambe leka dina bala baleka mais nzambe asuka kaka na bango te comme esprit Eli pesa ko résister na Israël ndenge moko pe esprit asimo kimbanga zo résister Congo zo tambola na vérité wa bomba ngo na si amesa te balobaka yango po eblesa ka mebiki saka moma o na Congo kise ko simba lisuté ataba eli numa baba kisi soki bana eko simba lisusu te nzamba komi na tangu na ye po asala musala na ye a libérer peuple na baumbu amema bango na terre promise à Congo to se prépare la moi tangu muke la dernière temps peuple congolais a la meilleure production mboka message on appelle Sibino lola témoin c'est témoin lola témoin c'est témoin bo veiller ba conscient mboka na biso bo veiller c'était masse wana bokoka même pas koli de ko maîtriser yango boko benga bato ba bondela basala nzambe bazati bakoya pété bon libérer église elonga pandémie oyo église lingolo ba nini église lingolo ba donc lisanga ya molimo oyezo kutana na makambo molimo pona ko maîtriser makambo misala molimo molili eko kisamate ate ko laksa force nango mais en effet mon côté comme aussi et comme na makomi na Nzambe Dieu c'est l'esprit Satan aussi c'est l'esprit donc ténèbres zo kutana mais na sibela kami parce que ata sata la temi liboso Nzambe ata inférieur à Nzambe ata pe inférieur biso bana Nzambe po Nzambe mtakela ke lokola ba serviteur da bana na ye basali liboso na Nzambe puis basali liboso bana na ye liboso misela nyoso Nzambe bo pesa église musala na yango même islam même catholique même protestant même kimbangiste même église amolimo église nyos église o babengi église bo pesa ngo liberté biyamba nyoso na eluka Nzambe na bango batonto eluka Nzambe na bango po na pandémie oyo Nzambe oyo akoyanola ye wana nde akoma donc akomimba nini liberté pe délivrance na mboka Congo po na pandémie oyo ce qui va tirer comme Muyembe, toko suka na ba vaccin, peuple a kolingango te. Ba docteur, ba organisme, bon peut ça peut confiance c'est pas va ça Nzambe. Mokile est na Nzambe, bino mo ko sala pas Nzambe. Minga ta mon ba docteur ba choix pe ba échoua batini ba kana na église, ka wana une solution. A plus forte raison ko sangisa ba sala Nzambe te. A plus forte raison ko benga bango te bo sali kamboyo. Bo singa mabela mboka. Na monaki président moko na pays Afrique tant pandémie yaki amati na ngomba ami bosani oyazali akiko bele na Nzambe avec le établir le numéro 1 à pays wana Nzambe ngata yoka kati akoyoka ata sala kati akosala na banga na mutu te na banga Nzambe na zo banga Nzambe oya tindinga na loba koloba so na bite makala ya moto na mutu na ngai nalingi na bonde la pona mboka nalingi na bonde la pona peuple congolais nalingi na bonde la pona gouvernement Congo nalingi na bonde la pona président de la République Nzambe sunga peuple congolais sunga gouvernement Congo sunga président de la République nzinga na enyonso bokonjo opesiye kolia pe komela na ye kotambola na ye mais bilamba na batuni so bazimu sala pene na Nzambe sunga bango molimo mo centre zala nzinga banjela lola bozala nzinga pesa peuple congolais makasi Nzambe ola kisingai esala matenkolo mokando ne kokisama mata atako bakomona ngo bamona ngona ndengi mususu batatola ngate mna lobaki ezaki maloba na te ki maloba na yo kimena mboka na biso
sunga ba juge na biso nzambe batela bango kangola ba juge na biso nzambe pesa bango mayele koleka sunga armée ya Congo sunga église corps de Christ l'église nyos à Congo ngana zana na kene ko juger yo muto ebibiso sunga l'église nyos sunga nzambe sunga kolo église songela vanango pandémie ezali sous pandémie te nazomona Lucifer si ma pandémie akangi église pour l'église n'est la force ya ko renverser yes bakangi l'église bakangi minoko na biso te bakangi l'église bakangi bangomba te basala nzambe to la bangomba bakangi bazamba te bakangi ba sacrifice te manzaka yango ezobo tatangu nyonso de temps en temps nazo comme plus que aigle de temps en temps nazo comme plus que Samson tozo kweyisa ba Philistin bazo kweya ba incirconcis bazo kweya de temps en temps au nom de Jésus Congo za yo peuple congolais za yo gouvernement za yo yo muto pesa ka bo congité président de la République za yo yo ndebe ko établir yé mais kolo nanga Yesu Masia nana za malheur pour la Congo nana za malheur pour le peuple congolais pandémie yo soko le malheur pour la Congo ekosimbate ce qui simana yo 1000 batelemi pour renverser Congo na leboko na mwasi 10 000 na leboko na mobile pour renverser Congo et comme déjà puissant 91 verset 7 Congo ata 1000 bakote na leboko na yo mwasi 10 000 bakote na leboko na mobile pour quoi ça yo tu ne seras pas éteint na Congo na Yesu Yahweh Congo na maboko na yo église na maboko na yo gouvernement na maboko na président de la République na maboko na yo beba nyoso bazali ete mabika eko simbate na komba Jésus de Nazareth amen numéro ya humble serviteur na yangwana 082 11 11 912 082 11 11 912 09 99 350 321 Nzamba mona PDG Roger Lumba na basali na nyonso na RLTV amona télévision RLTV yo na téléméli yo kuna na régime pa na muke wana olexipe mikolo mingi ofansi biso 2 semaines na koti na molimo na bimi na molimo na koti wana na simi na bongisi yango na kombo na Yesu bonga télévision je pense ngala mpona mboka délivrance à Congo non et na fuli télévision yo ezonga na play koleka kala ne pensez plus aux événements passés la gloire de la dernière maison sera plus grande que de la première toko dans la gloire de la deuxième maison na tiki basali nyos emebi doya directrice Bercy Cordon Gilles bazo aka ba vaccin nena ko pesa na vaccin na banzala Président Mitsaïma Mandela est tapé là pour un jour mandané au là c'est que l'homme pour la semaine il mentionnera oyo motalo na kandia abukaka na banga na mutu te na banga nzambe nazo banga nzambe